Quand on a cave, tenez ba jeune balba. Golembo la mutute. Ozala maudit. Salomon a été maudit. Alembola la reine de Saba. Alembola kutu la reine de Saba. C'est pele écoute. Babo tene bana. Bo benga ka. Ba falasha. Salomon a keno tongi la ba nani ba éthiopien. Ba ko na ba. Ne ba église des noirs na biso. Neti vuva mona ba bundia Congo. Mute a tongi la bango pourquoi? La reine de Saba tongi la bango. Parlez-en. Pour bozolo bango te. A tongi la bango pourquoi? Parce que service oyo moi sur na salaki alembola ekutu moi sur na kutu la Bible n'a pas écrit ça moi sur na kutu akenda ko yebisa Salomo alembola na bangomba akende ko lembola na kata Jérusalem alembola ça c'est la fellation so muta sali fellation akomi banni de Dieu comme sika alika kuta simba trône wana soka simba ki trône wana a simba trône si on parle d'Éthiopie on parle de Batumususu na Balkis la reine de Saba na Balkis. Balkis, on doit parler de lui parce qu'il a ça qui tout. La preuve en est, tant que crise à la Nissan Nonande, na Éthiopie, au moment qui Nanyo, Premier ministre Bango Akufio, au président Nani, Premier ministre Azoki Bango a dit que Banana Bisso, Bana Salomon, Nani, Shimon Perez. Alors Azoki Bango pourquoi? Pour aider. Ata bazo nyoko la bango national Israël. Le Israël les ont entendé bo kanisa bongo non. L'Israël antique, au Israël kaka lokola banyoso. Il a fait le protocole de Sion aux États-Unis. Le pays a on les amboka ou nzamba yokilaka ou nzamba lobaka ou nzamba salaka. L'Israël antique. Israël antique. Bazali makasi, baza makasi de diaspora bango za makasi, baza wana baza makasi. Ils sont forts côté ya basali bongo. C'est pas les so bazo bunana mutu. Ezali te que so babuna mutu et Saint-Esprit de bunana na mutu. Aviation na bango na service de renseignement. Babundaka la guerre ba so ba problème. Oyo Israël a côté nani Égypte akonga koma na nini yo. Akonga tina Tel Aviv. Tel Aviv. On n'en parle pas pourquoi. Les pasteurs disent des histoires. Il y a un moment où il faut pas fâcher cette chose. Il y a un moment alors, impact de nos paysans. Est-ce que paye, mboke sur le capé, bilo zawapi. Na terrain nous zawapi. Bon, na terrain te. Bon, na terrain te. Batu na spiritualité. Batu batanga na spiritualité. Awa. Ba maïsia banka. Oh maïsia banka. Ba pasteur baka 3 pasteurs seulement batu banga na spiritualité. Na otanga ba kombo te pour ça tanga ba kono Alexandre l'air ba pia on lo monter. Il n'y a que 3 pasteurs. Tout wana zéro. Tolo bango ngani na nzabo atana fingi na pasteur. Na zonga malédiction te parce que na ebika ke toujours abonder dans même sens. Bango pe ça ba fanatique. Ba fanatique ya bateau. Ba fanatique ya matériel pe la richesse. La sens signe le bien. Mais toujours mon terrain, toujours mon abisso, toujours mon. Ils sont derrière les politiciens. Il y a gauche et à droite. Baza derrière les politiciens. Non seulement ça, ils veulent la richesse. Bozo comme c'est Israël. Est-ce que nakata Israël so ok kuna avant qu'il ne déjà ba yebio. Israël mo relation na kuna été nakata Israël. Baza na haine ba juif na barab. Baza bata haine bana ya Abraham baza na haine makas talaga ba juif ne baza. Ta barab ne baza. Na opio exemple barab. Il y a des amis au bakoma ki ba musulman na kati ya Cameroun. Baké siko bakomi na baké na kata Cameroun bakomi na Libye ba libyen ba kota na bis bakangi bazolo ba kota na kata nani bakangi bazolo ba kota na bis alors oui ba deux peuples wana ngai moko qu'est-ce qu'on m'a pas dit toi tu es musulman ton père est musulman ton grand-père est musulman alors be ça na région na biso en wana eza ba mwana nsemi yango pe eza na ba les deux peuples wana pour ngala mwana nsemi te parce qu'il a été dans les loges azumate ya loge akamati yango atia na Congo. Atabutuwe umeli na bomo inangai tongo ebonango kotana na misabu moto nazomona te bilaka na yo nateli yo motema olobaki nakozala mokila te nakozala moto le Congo promo défaté bolandaka Congo promo pour ezolo la vérité avec Congo promo it's not the same c'est pas pareil Raf Ghetto
Check. Shalom, shalom, peuple de partout qui suit cette grande émission, le retour chrétien avec Yves, Ipan, tous droits des efforts. La fin avec la série continue toujours dans votre site Congo pour motiver avec les boss américains Rafungindu. Le boss de la merci à toi, c'est de Cédric, chef des sorcières, donc chef des sorcières, Azali, Mambali, Meyel, Rami, Bandokabasi. C'est la série Bambote Belé, tu peux si Bambote Belé, n'a vu Nabiso Dominique qui est ça pour ça, Moussarata vraiment à Londres, et puis Mbeni Moni. Mauvais Kati, donc Alex Mouini, joyeux anniversaire à toi, mauvais Alex Mouini, Mambote Belé, Navé Nabiso, Jean-Robert Kala, le savoir de la RDC, Pang de moi, Amonika, Akansel, le veuf parfait, tout mon atunga, Mambote Belé, na Mamé Milin, Mamote, ma tous peuple Mbetro, Maman Lekelemba, Billy Vomuka Fondation, tous son bavé, nos orphelins, John Bilaba, Exe Belé, Mambote Belé, la crise de temps de fatigue, Papa Nariben, et Bandeko Belé, Bozo Nabiso, Bosonga Kibiso, Toluka Labino, encore Malum par rapport, il y a problème oyo monaki na première et aussi deuxième vidéo. Voilà les autres gens moi lim tout sur la naïe tout y la vérité où ils ont un peu caché tout à travers cette grande émission la vérité chrétienne avec Yves Ipan. Tout ça déjà montré moi lim. Bonjour moi lim. Bonjour. Bonne santé. Santé très bien. Voilà et bandeko va se na musalo do sala par rapport et à koyimbole la biso makam oyo batu ba comprendre raté na kati ya mokili na biso et mais les autres nos questions moko avant to banda par rapport ya RDC na biso Congo na biso ya lelo avancement exaté tozo sambela mingi tozo prier mingi nzambe pas zo sala tozo mona ba œuvre naïe. Mais pourquoi Congo est bongaté? Bokeseni nezali entre Congo na bamboka mususu tandis que biso richesse ezali bozui bon somi ezali na kati ya mboka na biso ya kosakana te par rapport ya bamboka mususu. Nini ezo sala bokeseni ezala par rapport ya RDC na bamboka mususu ya Libana ya mboka. En tout cas, moi, merci Mingi. Na c'est une question. C'est important. Et tout ça, ma casse parce que bah toujours toi maudit. Des mots basent partout. Bah des mots basent partout. Biso awa, il y a des surtout le bique pour bah des mots bon biso na braza. Toi bah des mots moko toujours le kola l'autre nani ngobila. Kofia yembaye. Ngobila. Oh ngobila comme muté comme bah des mots. Mbengu mbengu bango babenga kaye kuno na Brazzaville babenga kaye non biso benga ka bango benga mokili mbembe biso benga kanani to benga kaye mangengenge bozia yembaye do omunike ba demo musu to sala na Angola to sala ba demo moko mbengu mbengu to sala ina Angola to ba demo belé e kokani na ba pays mususu mais bango eza promis en vie il y a autre chose maintenant bana ba pays mususu to kumisaka autocommissaire par exemple, toujours les États-Unis. Aux États-Unis, tout le temps les États-Unis par exemple. Est-ce que les États-Unis penza ne bolo bako asala accord na Israël? On est l'église de réveil. Il y a moun benga bon binzambi nzambi. L'église de réveil et baloba n'importe quoi. États-Unis. États-Unis ezali pays oyo il y a ba Illuminati. Ba preuve ezali. Na kopesa première preuve. 1776 Mokoloya États-Unis ont indépendance le 4 juillet. Mais le 4 juillet ils ont indépendance. La même année so de l'élimination et bandaki. La même année so il y a États-Unis et qui a créé même année. Biloko c'est na $1 na $1. Et les pyramides tronquées. Les pyramides tronquées. Mais pyramide tronquée. Oh ils ont gizé na Cléopâtre oh ils ont na Égypte ya monté. Bonjour. Fais ça code papa. Mais papa, j'ai un service et partout dans le monde, au Canada, États-Unis, partout même à Londres, bas c'est le calamité, j'ai un service et ont comme un service là-bas on est voilà. Là bien à moi hein. Pour y aller habiter, Sami a y que j'ai un service et ça n'a rien. Mais puis il besoin prendre et comme na Paris. Ah on a biso na Bretagne là, tozana ngona Nantes, tozana ngona Pontivy, tozana ngona Saint-Brieuc, tozana ngona Loudéac, tozana ngona Angers na Balema. Sikoyo afongoli mususu na Paris. Bambo ke bele boy. J'ai un service. Boza makambo. Bana poto, bana mokili mobimba. Partout dans le monde. Après ça manko na Chibé service. Sainte-Thérèse na Chili. Station Sainte-Thérèse na Sibanango en force de la police. Kune bakangi batu.
awa yokangi koli Jimé Service ayuna Raf Ngindu, félicitations pour la promotion, ça la pour l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Congo promo Raf Ngindu nde naninga mabete Congo promo Raf Ngindu aza mutu aza na mbongo boga aza na bakara danger donc a mutanzala te. En tout cas, félicitations, merci Sito Oumela. Raf Ngindu, le présentateur la force créative Congo Promo. Boroto, ça la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindu, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raf Ngindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babundana nango. Raf Ngindu. Congo Promo. What a plus, what a boss là. Ya bango. C'est pas normal. C'est pas normal. Les statues et la liberté. Ils ont incarné tout. Ils ont incarné tout, économie, makambo nyonso. Bon, nakata dollar, tozwi nanu la pierre des fêtes. Nambo la soit comme bon hein. Aucun pays d'Afrique batia biloko ndengona. À part anglais, batia biloko mususu na o na euro. Mais tant les États-Unis le katia na dollar. Alors, tozwi neti par exemple ba lié mususu. Neti le Pentagone. Ils ont un style il y a pentagramme. Pentagramme ezali o bengaka Satan comme Satan bafomé. Bon, tozwi ba lié mususu, même la Maison Blanche. Structure nango. Le bimar quoi na ote yene mutasa asigna contrat na Israël ya ngo Israël pambola non non ba pasteur cher pasteur boyo kula mawa na kula mawa kabino mawa na kula bino mawa ba beti bolo ba pasang bolo ba ngoto musulman ba ngoto bouddhiste ba ngoto ka ba pasteur ya RDC bolo ba bongo yango na kolo ba na ko s'adresser na bino tozui oni les trois bêtes, bêtes 6. 3 bêtes, c'est France, et Angleterre et États-Unis. Les États-Unis en tête. Mais il y a pasteur Bolobaka. Assigné contre Israël. Assigné contre Israël. Les accords, les accords de les accords Gisèle Lobaka, les accords de Sion. Les protocoles de Sion, disons. Les accords les protocoles de Sion. Tellement Jésus-Christ a le bas. Pour Jésus-Christ, il y a les grands maîtres. Jésus-Christ a les protocoles de Sion. Dans les protocoles de Sion, et à ceux qui ont, il y a des juifs, mais l'Israël actuel. Nous parlons de l'Israël antique, mais l'Israël actuel, c'est la France, l'Angleterre, les États-Unis. Mais Foutinine, il n'y a pas de bête. Vous voyez que dans Israël, quand vous avez interdit, vous avez binomoko. Vous voyez que l'étoile, les pentacles de Salomon, Oyo pentacle na bino botiana ba église na bino. Oyo deux étoiles wana équilatérales à 6 branches. Oyebi que c'est non biblique. C'est non biblique. Bo Salomon yemoko. Salomon yemoko. Mais ba étoile il y a 5 têtes ndeza ma bé. Na okende wana pentacle d'Agrippa. Pentacle d'Agrippa c'est le pentacle maçonnique. Mais je parle maintenant, ça c'est le pentacle d'Agrippa, pentacle maçonnique ezaliao. Ezanango awa. Mobutu tayaki nango awa. Ayaki nango na nsela watia erija eloko mo marque wana a erija ngo azaki nango awa ba pentacle d'Agrippa mais wana ba étoile maçonnique tozui l'étoile na totie les sceaux de Salomon oyo bana Israël balobaka ke oyo ba pasteur ba tiaka na église na bango mais o ba tiaka na église na bango ça n'a rien à voir na la parole de Dieu, c'est non biblique. On est beaucoup na bango na beaucoup na bango tout Israélien azali na code na funda kuna bango Israël mo mata babundaka basana ba code na bango elekana ba radio, ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Israël te abundaka c'est l'aviation et les services de renseignement. Israël les ont été pays bénis. D'ailleurs je vous apprends pilote moko Jordanie a bombardé la guerre de 6 jours. Il a bombardé les Jérusalem. Est-ce que Azan a comme général a capté comme général. Pilote a bombardé. Est-ce que c'est sacré? Non. On est comme Babylone moins ndegeni. Ba Israélien na ba juif na ba arabe na ba nani ba autre ba catholique ba salaka la magie imitative. Il y a des prières des requêtes de prières de Jekarama, Maria Losako, Auton de Gracia. Ça c'est la magie imitative.
Ah bon? Ça, c'est la magie imitative. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah. Donc, on est des magies imitatives. Donc, la prière à Israël. N'est-ce pas Kokomoko? Parce que Kokomoko, ban Abraham, ne bâtit pas problème. Ils ont créé des problèmes, ban Abraham. Donc, nani, Nedusha, Oya, Japon. Donc, nani, l'autre là, Ishmaëla. Donc, Ishaka, qui signifie sourire. Isaac, donc Ishaka. Ishmaëla, venga Israël. Nani, Isaac. Isaac na Ismaël. De Ishaka na Ishmaëla. Na Nedusha. Mais bah créer un problème dans mon kilo, bah comment nous continuer avec la raison. Abisset Abraham a mis un problème. Continuer avec la raison. Tout peut ces raisons les lots. Avec Abraham n'est pas problème aux gens pour naïe. Mais moi les maisons c'est seulement moqué par rapport à Combo et Zaïre. Tu dis que bah toi là mon Combo en Zaïre, ils a comme moko y a un de mes biso malédiction en Boka na Congo. Et Zaïko, ils a Combo ya démon moko na kati ya mai, de ba témoignage je me suis les cas ba ndiko basala. Et Zaina, ils a Combo ya sirène na kati ya Boka na habité. Est-ce que Combo on est Zaïre ne me la biso ba congolais malédiction malheur na kati ya mboka? Non, envie seulement. Zaina est un démon. Zaina est un démon. Tout ça, démon to boité. Tout ça, démon en ndenge. Zaina est un démon. Démon abiso bongo inga. Yota nka Zaina bo inga. Deuxième démon makasi inga. Inga wana komba démon. To pesa ba biloko mama. C'est pas malédiction. Ba pays pe za misusu bazali aussi de l'Éthiopie. Ba pays mingi pe bazali maudit. Bon, mutako za malédiction makasi zali Éthiopie. Parce que Éthiopie, au moni biloko yo Balkis, la reine de Saba Sala Nzamba Blama Salomon. C'est Salomon que je parle. Salomon oyo mobeko Nzamba lo baba pasteur boyo kanga bien, to kana bien. Bolo bananga ngaso fingi ngai na kobimisa bino. On anima pasteur Mutombo parce que pasteur Mutombo on a lo bana yé atianga na TV bomona ngai. Ba juf bandimaye à partir de l'Oban et du Fandimaye, type moi si on a Andimaye et puis ba Nigeria Bandimaye. Yo l'Oban na Lobakanaye a un grand pasteur. Mais pour abisa ma gorodo, banabilo tout ça na page na été pour na conseiller publicité pas bien l'autre. Bon, tout la vérité parce qu'il faut le banaye. A tianga l'autre. J'ai fait pour lui, mais ça l'autre. Alors tout le baloko là ba pasteur mambaloba, ba bêtise ba pasteur baloba pam pam. C'est vrai. Bata mishwar babunga. Bata chamishwar babunga. Batouabunga, tout le monde a bon sauté. Ça a changé autre chose. Ça dit que Israël a Israël, il y a un pays quoi pays nyonso. D'ailleurs, la preuve année, ba versement batanga kate, ba binini. Ba bina Israël abi, ba juif ba na Jésus-Christ abi que makila ne so panapona mwana na biso. C'est écrit dans la Bible. Israël antique nde obini boku misaka. Obo comment ba cravate batia étoile à 6 branches. Non. C'est un pays superstitieux. Bazo wele mabeli na ba wele mabeli pa ba ko ériger ni na Salomon boy non Jésus-Christ a kufaki il a tout akasa ki nyonso boye biango vous revenez tous les mêmes choses biloko esala oyo lelo na RDC pour le pasteur c'était dans Europe na 13e siècle yamba c'est carabison na 13e siècle ce n'est plus c'est et là une modité ya on satana comme ça na kopie nani pona to sana likambo ya Israël les sceaux de Salomon a kinganga nana yebiango Salomon a kinganga ah bon akuzakina bonganga ko est-ce ba maison ni soit benga ba formation benga loge maçonnique ba bengo et loge bureau de Salomon tout le bata Karbal juif Karbal juif ba yebi Salomon na imagine oui babi qui sait ne dit rien ba na loge babi qui sait ne dit rien ba yebi Salomon na image mabe bo Salomon ba lembola ina na lembola la reine de Saba Balkis alembola nzamba lobani na bike mutako kota na cave tene ba jeune balba ko lembola mutute ozala maudit Salomon a été maudit alembola la reine de Saba alembola kutu la reine de Saba c'est pele kutu babotene bana bo benga ka ba falasha Salomon a tongila ba nani ba éthiopien ba ko na ba église des noirs na biso neti vuva mona ba bundia Congo muta a tongila ba pourquoi la reine de Saba tongila bango parlez-en pour bozolo bango te a tongila bango pourquoi parce que service oyo moi sur na salaki alembola ekutu moi sur na kutu la Bible n'a pas écrit ça moi sur na kutu akenda ko yebisa Salomon alembola na bangomba akende ko lembola na kata Jérusalem alembola ça c'est la fellation so muta sali fellation akomi banni de Dieu comme sika alika kuta simba trône wana soka simba ki trône wana
Asimba trône. Si on parle d'Éthiopie, on parle de Batumususu, na Balkis, la reine de Saba, na Balkis. Balkis, on doit parler de lui parce qu'il y a ça qui tout. La preuve en est, tant que crise de côté dans la mission nonande na Éthiopie, au moment qui na nyoyo premier ministre Bango Akufio, au président nani premier ministre Azwaki Bango abike bana na biso, bana Salomon, nani Shimon Peres. Alors Azwaki Bango pourquoi? Pour yébi. Attends, parce que nous avons national Israël. Le Israël est un peu de bongo. Non, l'Israël antique, au Israël kaka il a fait le protocole de Sion aux États-Unis. Le pays a. On est en Mboka, on est en Bayokilaka, on est en Balobaka, on est en Salaka. L'Israël antique. Israël antique. Bazali makasi, baza makasi na diaspora bangiza makasi, baza wana, baza makasi. Ils sont forts côté ya basali bongo. C'est pas les so bazo bunda na mutu, ezali te ke so bunda mutu et Saint-Esprit de bunda na mutu. Aviation na bango na service de renseignement. Ba bundaka la guerre ba so ba problème. Oyo Israël a côté nani Égypte akonga koma na ninyo, akoma tina Tel Aviv. Tel Aviv. On n'en parle pas pourquoi. Les pasteurs disent des histoires. Il faut pas fâcher cette chose. Alors, impact de nos paysans. Est-ce que paye mboke sur le capé? Na terrain nous a. Bon, na terrain te. Boza na terrain te. Batu na spiritualité. Batu batanga na spiritualité. Awa. Ba maïsien banka. Oh maïsien banka. Ba pasteur baka 3 pasteurs seulement ba banga na spiritualité. Na otanga ba kombo te pour ça tanga ba kono Alexandre le ba père on le monter. Il n'y a que 3 pasteurs. Tout wana zéro. To lo bango ngani na nzabo. Atana fingi na pasteur. Na zonga malédiction te parce que na ebika ke to zo abonder dans même sens. Bango pe ça ba fanatique. Ba fanatique ya bato. Ba fanatique ya matériel pe la richesse. La sens signe le bien. Mais tout le monde a terrain, tout le monde a biso, tout le monde. Ils sont derrière les politiciens. Il y a gauche et à droite. Basa derrière les politiciens. Non seulement ça, ils veulent la richesse. Bozo comme c'est Israël. Est-ce que na kata Israël so ok kuna avant qu'il ne déjà ba yebio. Israël mo relation na kuna été na kata Israël. Basa na haine ba juif na barab. Basa bata haine bana ya Abraham basa na haine makas talaga ba juif ne basa. Ta barab ne basa. Na opio exemple barab. Il y a des amis au bakoma qui ba musulman na kati ya Cameroun. Baké siko ba komina baké na kata Cameroun ba komina Libye ba libyen ba kota na bis ba kangi ba zolo ba kota na kata nani ba kangi ba zolo ba kota na bis. Alors oui ba des peuples wana ngai moko qu'est-ce qu'on m'a pas dit? Toi tu es musulman, ton père est musulman, ton grand-père est musulman, alors be ça na région na biso en wana eza ba mwana nsemi yango pe eza na ba les deux peuples wana. Pour nous, parce qu'il a été dans les loges. Azumate à loge, à Kamati à Congo. Azumate à loge, n'est-ce Kofi à Manosa la Kazui, Mate ya Nani Manzemo ya Willow Iglesias. Azu en moitié en français. Na Lingala. Quand n'est pas ça là. Il faut s'insurger. Ton fils va pasteur T. N'est pas un fils à pasteur T. On en parlait en sous pour la catholique. Catholique est milieu ça là. La guerre mondiale a Sungaka Mingi et Banazi. Au profit de qui? Au profit des intérêts. Nous tous au monde à ce qu'on a Katia. Qui est na balcon à Vatican. Il y a Bassine, il y a Babylone. Donc il y a un juif. Les protocoles de Sion, dans les protocoles de Sion, ils ont signé avec Oyo Jésus à Sala. Les protocoles de Sion, on va signer Naba États-Unis, État Oyo Basala ma Beming. Est-ce que les États-Unis ont coupé cette personne? Tala Congolais, aux États-Unis, avant Bimana Tongo, Zoananu, libende na bango suka net insengi na bango nyatango na jambe droite na talon ne babike oko nyata nyoka na talon yako nyata yo na ako soyo na talon nyatango na banana ko nyatango na jambe droite nyatango loba malunso lobake ndena zo bimabo ngafona zwa so na zuite ko zona ozonga okozala wana. Bon, le bâti, tout le baka wana. Tout le côté mususu ya bien, pour exemple, ya batu, ba nani. Parce que c'est trop. Nous avons commis beaucoup d'erreurs. Donc la vérité, mais surtout comment la vérité. C'est pas que un Américain soit table non, il y a des accords qu'ils ont fait. Ce que tu dis par rapport à bassine, toujours na bassine, na pharmacie, toujours na bassine belé, na ba église, toujours na bassine belé, na ba salle de fête, toujours na bassine belé, na ba carrefour. N'habite bassine satanique et zanini oyo
lelo mwalimu robetela biso lisolo pour que tous au moins mayele ya comprendre ba signe wana nyo surtout ya mabe pour que to kima pembeni ya milimo ndenge wana eza ba signe nini oyo yebi ya mabe makasi oyo ko bebisa bana na nzambe ba otala biso tozwi na hôpital mutakola na hôpital te tozwi na hôpital mutakola te parce que kwa wana et ya pentacle de calvaire so mutala na hôpital tanga zo bima sala ndenge bamba jufa salaka nde basalaka ndenge ye Goliath ava buna David ateki musapi à droite musapi oyo ateki musapi oyo albineke je viens vers toi avec le nom de l'Éternel avec le nom avec j'hésitais hein bon bah j'hésitais ba Dieu chose un problème ba kombo atanga ba kona bango na kotanga ba kombo wana o ba tangaka ba msuba sana bandako na kiminga na otanga kombo ba musulman pe bazana ba kombo pa alimwa na nani na ko pesa ngo lelo pa ba ndeko na so ba chrétien ba ndeko na biso ba o basana ba mboka wana ba yebaka soki accident abima soki problème alongwa to koloba ngo lelo na koloba ngo isa la bien te Métatron pona bo santé Métatron ba prière à Métatron ba juif so na problème ganga no le Jésus te ba ganga Métatron nde nani parce que nzambe nde azali auteur ya biso batu nzambe nde azali nde maître de l'univers Métatron nde nani lisusu Métatron anjo munene pona bango o nzambe atikela bango Métatron bakanga Métatron omona Métatron ba musulman baganga baganga ral machine la muka phalangeal soke okute na obstacle olongwe obstacle ta ndenge nini il y a des phrases au bango balobaka mais bakote na Bible autre chose bakoloba pe autre chose na judaïsme ba autre chose mais devant l'obstacle on a hésité au nom de Jésus wana eza ba pasteur ya réveil pe pasteur réveil ba yebi na bango ke ba yebi yango bakomba idolâtre tabaki na Golgotha bakomba idolâtre ça c'est l'idolâtrie okomi na Golgotha attention pasteur mombo epesa kanda epesa kanda comme na idolâtrie maka tuzaki na secte moko na tangi lo tsoki to kati mission na koloba na yo komo na yo tozaki na secte moko le akoma idolâtre OK na Israël Jésus apumbaki mbango akimi mbango Jésus qui ça bo oh non ça c'est l'idolâtrie na koloba na komo na ye soki to cap de nani comme ça yo mo bomo na motema repose dans lettre liboso ya komo na ete to comprendre mo muke te et ça bien te na ipsa et ça bien te non et ça bien te parce que les to ça on a colère to ça on a colère ma colère na ebisio vérité ba Dieu fa venga Métatron tanga Métatron mingi wana prière Métatron ba musulman oral machine so gagner on kaka même si ndo kayeli a gagné 3 fois to 7 fois fekima oral machine blamuka phalangeal moi c'est moko azana na Suisse na pesa ta comme on a été na pesa ala la kati a betango na pesa ala tatine nga $100 ah non na ni manala la pongité na ba rituel muso bamba salaka kotanga battement de cœur na yo 100 fois ba rituel wana ba jufa sala ngo il y a beaucoup de choses bamba salaka et Métatron wana zali angelu nzambe to zali angelu satan angelu nzambe ah bon Aichel bamba tanga ba kombona ezana ba livre na bango hein na carbal juif et les sciences oyo nani basalaka ba rabbin basalaka donc au moins ça n'a rien à voir na Bible ça n'a rien à voir le principe de réincarnation et ça na kati ya judaïsme mais siko catholique nani salamate est-ce pas catholique ba juif et c'est ba pasteur na biso ngana finga ba pasteur te il y a un pasteur ou akomane zoba ba juif ao akomane zoba ba juif alika na télévision là tikutu na nini oyo na drapeau ba juif na nini oyo na nani mais des pasteurs ngai nyake ba pasteur mso basema ngana bi 3 ya makasi pena satana banka o bazana nzambe to bazana nzambe bofinga pasteur mutombo mais juif mo ngandi makiye po bisa ba nyoka pa bisa miselekete bofinga pasteur mutombo nani Nigérian makiye bo ngai sona ni toyebani munena ni makiye moi j'ai donné mes preuves mais tant na kene pas na été j'ai donné mes preuves il y a quelqu'un wa finga ki pasteur wana na digital a fingi pasteur na bike asuna nzambe te alonga na nzambe non yo pasteur ozana yesikoyo abande osala kisa match na bandal oyebi anosala kisa match na bandal tango ndeko na ye azaki na shemshem yetu tango ndeko na ye mbala azaki na shemshem yetu na bandundu siko dites-moi yo sala il faut pesa un respect na niveau ni nazala ki élevé yo zaki nani faut pesa un respect yo ki gouverneur ya bandoki ngana ki nani alors faut pesa un respect muna osanga na colère ofingi yetu boiti kana esa na zwa mbonga pasteur mutombo mais siko kufinga ye
mpo na loba oyebi ndeko Gimoleka tope pasteur Walesa. Bon, en tout cas, pardon parce que si on a le bablo mususu, quel que soit le succès na bango, et ça a bien été. Ngana tala bango boy. Ah oui. Ah oui. Ah mais non, ngana tala niveau na ngai nata nena zaki maître. Nata niveau nata ce qu'on a terrain. Baza makasi, basala ba masim ba benga bango, basala ka sera bien to boité, mais ngana tala ce que parole de Dieu. Donc limisangai pardon limisangai donc asa bien asa makasa liaka na ndako na ye abeta prière simbaka benga ngana kuna te. Voilà, ça c'est bien yoza kunote, mais quand même les ozong sabiso na moi esprit wana ya ko comprendre certaines choses et par rapport il y a ba symbole oza na mboka ba symbole oza na kati ya ba ville to mona na ville Kinshasa échangeur et za nini oyo eza caché na sima ya symbole wana puis ya échangeur Tour Eiffel nini eza caché toké na ba Belgique na ba Allemagne na kati ya ba mboka ebele na ba statue de la liberté nini eza caché na sima ya ba statue wana nyusu to monaka ba symbole wana to monaka na ba pays. Et bon tozui na no statue de la liberté ba français ba pesa ngo ba américain ba français ba pesa yango tozui ossature nango na sala ki ossature nango nani ossature wa sala ngona ni wa sala Tour d'Eiffel. Tour d'Eiffel c'est un pyramidium pyramide d'Égypte yango ba tia kuna un pyramidium bazali bazana biloke benaka da France na lobaki yango oyo ya démoniaque tani basala Paris tani ba classango ado wana c'est un pays la France c'est un pays au tobengaka c'est un pays maçonnique. Tala gouvernement na bango ba classe ba kiti. Tala président na bango. Le plus grand ezaki Mitterrand na de Gaulle. PD ezaki nani? PD ezaki Napoléon qui PD. Nana yebi amote. Biso président na za PD. Mutaza PD ate. Le plus grand maçon nani Mitterrand na de Gaulle. Bo yebi ango très bien. Hein? To suis le quoi là Gustave Bartoli, Frédéric Gustave Bartoli. Ouais, c'est la Greenpeace. Tableau, bon, ce sont des héritiers du siècle. Bah, c'est retrouvé quand la Libanda. Ce sont des héritiers du siècle satanique. Bah, héritiers na bangwana na Eiffel. Eiffel a outi France n'était battant à bisoté. Bon, total n'est Allemagne. Les portes d'enfer. Et c'est en Allemagne. Tu as vu le quoi là, les portes d'enfer en Allemagne. Le quoi gamin. Hitler a tiré en Allemagne. Bah russe bah où est là-bas qui on a IRSS. Tu as vu le quoi là bah pentacle les amakasi. Tu as vu le quoi là na nini on a na Parlement européen. Moi si le colo ya oh il y a la Bible en Apocalypse. Moi si le colo bête sauvage na Parlement européen na Strasbourg na oh c'est la Belgique. Ezali symbole on ezali. Ezali ba pentacle mususu na la Belgique. Oh yo basi moi si moi la tangwa akoma chrétienne. Hein? Na kota comme na été sur l'inata comme na e bo permettre nga attends kango biloko na attends azala pentacle moko boy azab vivante jusqu'à maintenant azab vivante comme chrétienne azaki moi si ya verite moko kufika la mingité verite moko kufika la mingité ya munene ya azaki comme moi si na ye Sharufa voilà donc toi takemba mo azala mikili ya poto azana comme pasteur mais il faut renoncer biloko na faut renoncer to tangi so comme na ye na boy bakangisa nga mais so asiliki aye ebsinga ye to ayebi singa parce que moni balobaki nazo tanga boy na kosa na kemba la moko bon to suis ko abora nengwana to suis lokola biso to koloba ke yozoling oloba pays mususu ba bilo kamboka te papa bilo kamboka ba pentacle la mboka biso bitana ba pentacle la biso mboka so yolingi ba pentacle la biso mboka oko tourner on 6 fois ya biso ya mboka zani biso bitana abora biso les non seulement zaina est-ce que ko ya poto yo tourner échanger 6 fois olinga te so tourner on 6 fois 7 fois osa nani ba olinga te non ezama kama mboka na biso ba bilo misuto na ngona nani tant ko fait imblaki ngobila honorer bango nani madilo anga finga banganga lokutana nga simaro lokutana nga na pesa na bangankisi na ba escrow na bangankisi lo ayimba bongo boyebi yango tango yiba takaki asengi pardon de nze mo bake ngana lukakisi ya maji mbongo na lukakisi ya maji donc abangi abangi siko amonike non on l'a attaqué voyez amonike te simaro ayimba ngo na banganga nkisi na escrow na banganga nkisi donc nganga nkisi escrow mais ça boko na biso bona bana poto batidian bilo basalaka
batidia na église na bango na France bilo basala kawana bayebi Jésus na bango maman ne Sarah oye bango kuna on en parle pas bayebi maman ne mwana ne Sarah batidia basa wana na France bayebi mwana Jésus Christ Sarah on en parle pas c'est un juif ba boudakaye ba boudaka Jésus Christ et c'est tant on va la pour baganga au nom de Jésus ndenge ba pasteur baganga au nom de Jésus mo koni baganga au nom de Jésus baganga te baganga na Métatron. Et non seulement ça, prière na bango ezana Deutéronome, schéma, na schéma prière ba juif. Schéma est-ce que ça au nom de Jésus prière ba juif. Et Deutéronome 6, na Deutéronome 6 batanga komba ya nani? Deutéronome o biso tanga yango ba juif atanga. O ezana Torah yango te. Voyez, les trucs même sur tanga ba juif atanga na nanti. Ba juif s'ils ont problème, batanga komba bango nyuso atanga ba kokona bango batanga schéma est des trucs na bango. Oyote. Voyez. Mais maintenant vrai nom il y a Nzambe o do sambelaka o bato surtout bayebi ezalaka nani parce que bande comme bazo benga Elohim musu bazo benga El Shaddai musu bazo benga Dieu musu bazo benga na bakombo ya ndenge na ndenge na ebite Nzambe nini oyo tokanga toyeba pe kombo na boli misa parce que Nzambe atanganga a reconnaissaka kaka a reconnaissaka nganga a reconnaissaka Nzambe azambu likola batinyoso basa bakombe belé eza traduction traduction Jova comme Nzambe Jova comme Nzambe ba Elohim na kati ya na ba juif na ba juif comme na ba juif mais ba batanga Jova te batena na bokoko na mbongo na bango yelo ko ba en sanskrit nani ba nani yo ba indien to na bango ba master mi na indian batanga ka ba kombo la Nzambe na bango en sanskrit mais ba otango te ba so ba c'est traduction mais en tout cas limisa vraiment ba juif wana ba nani to na bango ba indien na fana na bango bandima ki kimbango babeke c'est un initié c'est azaki France ba epsanga ba indien ba epsanga bi c'était une initié naissant hein kimbango wana une initié naissant mais moni il n'a pas laissé des écrits toko commenter sérieuté neti gitambera tika ba écrité ndenge ndo kompe nani pa tika ba écrité donc kimbango tika ba écrité métique il y a des pentacles les ya mboka babora mboka pesa biso ko vanda boyete ba ba kote ba bimi moni ba kote ba bimi te ba pentacle mboka ezali batu bisimbi mboka pe bazali awo o bazana bango il y a depuis na sud de l'Éthiopie na yebisio na sud de l'Éthiopie bande Éthiopie ti awa il est plus fort azali congolais na magie le plus fort aza congolais aza musicien politicien footballeur ou bien aza prêtre aza non prêtre nabika prêtre le plus fort l'homme le plus fort l'homme le plus dangereux aza prêtre l'homme le plus dangereux, on a allez Moloto, n'en parlons pas, il était dans la Rose-Croix. Mais je parle, parce que Boye, pour Koufi 5 ans, son père était dans la Rose-Croix. Il a été initié, tant comme chrétien. Il y a d'autres personnes à côté en combo. N'attends pas passer Moutomo, dis non. Dis non, moi, je vais passer dans le Suéate. N'attends pas passer Moutomo, dis non. Mais Mouto, tangi combo, azali Moussaïna Nzambe, Yamakasi Yanguya, ou Nzamba Mandeko, Sala Makasi, Nakata Mora, Biso Lelo, Soki Totali, Kolela, Oyo, Bakongole, Balela, Namatanga, Naye, Banzemo, Naye, et Pesa Biso Lelo, espoir révéler la vie, et Pesa Biso Lelo, Balobi, qu'on a ma façon, Nyo surtout. Mais tant que Zolo Banamarambo, Zomo, la Teke, Zolo, Côte Sabana Nzambe, Nakati a confusion. Justement, merci Ming, na fingi eta Kufa. Akufa na ye to bana passer muto pose na tanga passer mutombo to bano finga ye na tanga na ye te passer muto na kutana bote to bina Didier nani na bena ye ba do finga ye na peso dino na pesa ye dino a surtout kalbi c'est vrai puis ba preuve na pesa preuve malheureusement na la kanzala puis nga 3500 francs et fallait na lia pena na ona lobaki na ye moya banga bato nso ya c'est nzala mte salo boyo lukaka o loba o dévaler ba blo na la kanzala na koma na beti masolo na kita na bis na tangile po na yoka ba fingi na bi maso po kritika ngai tana lobe si na zonga nga na kisi na kolia na lia kate mais na tika na ngape na sala nga solo te et c'est le kana na loba ngo supete et le kana betika li solo on allait
Pour la pasteur, dans l'oloba, pour la pasteur, dis non oye, à grand bangate, on va nous critiquer. N'a pas de critiquer un tel. Mais l'autre là, il était dans Moutumsu oyo tango fini makasi. Akinati de pas mort. Il est pas mort. Est-ce que mort que vaut mort? Ngabo na fingaye. Que vaut matarikibala? Que vaut dadi la fini matarikibala? Ngabo na fingaye. Na lobi na ye. Baza ba vie. Na fingi bangote. Mais na lobi ko par rapport ya yo musala nzambe. Par rapport à yo musala nzambe. Par rapport à yo musala nzambe. O bangi na nini? Na tangili yabi. C'est vrai. Yeb sanga appartenance na bango. Nabi na nani ya na fête annuelle ya franc-maçonnerie. Pasteur azalaki azoka enveloppe na ye. Et puis baza affilié na pasteur na États-Unis. Est-ce qui vous dit que les États-Unis ont Nzambe? Qui vous a dit que Israël les alliés mboka christianisme? Non, c'est le judaïsme. Oui, bien. Voilà, donc comme il y a troisième partie, il y a émission, disons quatrième partie, il y a émission de Binote Bango avec Yves Pan. Donc, ça n'a pas bien la réalité chrétienne parce que le Béla Mingi, ils alliés, la réalité, ils les grands nabakati betonga et Bolanda qui a un dengue motion par rapport à les chrétiens, il y a yebi, kota na ndako ya mabe mais tokobeta on cinquième partie na biso avant tout tokoloba na bandeko surtout bata la biso lokola ndeko na biso c'est da Cédric chef de sorcière azana et tokomi maman na suka émission na biso totala quatrième partie plutôt cinquième partie oyo toko solo la lisusu na mwalim par rapport à la réalité oizoleka na kati ya mokili na ebité malim lobani na suka okoloba pona bandeko oyo bazota la biso religieusement à travers cette grande émission. Non, na koloba ndeko boye, tout ce qui se dit ne se fait pas. Wana za makamba likolo. Tout ce qui se dit ne se fait pas. Oyo baloba na loge. Na loge baloba boye. Ba loge ba trois choses baloba na loge. Tout initié reste membre. On se le bana cité, on va s'arrêter. C'est pas on va se contacter. On va contacter malgré tout. On va se contacter même la religion. D'ailleurs, la preuve année, au monaki chevalier des Templiers à franc-maçon, nous allons recruter dans des églises. Puisque là, on a posé la prophétie spirit révisionniste. Zoa, Moussala, Zoa, Libala, Zoa. La prophétie révisionniste est bien pour Nabiso. Alors, de deux, tout ce qui se dit ne se fait pas. Tout ce qui se dit ne se fait pas. Tout ce qui se fait ne se dit pas. Yami Satou dans le baboye. Tout initié reste membre. Initié nyoso aza komi boye Satan a ebika membre. Pour katabali wana, il faut chaque jour bakatabalie wana. Mais que lien katana le même jour que pasteur Tilobo katina. Satan a un ange de lumière. Au katabalie bongote. Au katabongote, il y a des réclamations, l'homme se réclame. La preuve est que pasteur mais mutaza musala nzambe comme azaba kamo au monde va soigner c'est à trembler. J'ai des réclamations. Mais muto senti ka ba kamo aza au monde pasteur mususu asiliki boy. De pasteur mo asilika kiawa o ya basaki na beao. Pasteur mususu asilika kiawa za na équipe na ye. Ça ba réaction na ye. Vous sentez c'est un catcher. On sent c'est un catcher asiliki. Vous sentez, nous avons devant nous un maître. Les hommes ont dit qu'il y a une réclamation. Mais est-ce que pour un pasteur, tu es un grand pasteur bon à Zago Tremblay, tu es un pasteur bon à Zolo Makambo, vous sentez que la vie, la fureur de vaincre, tout initié reste membre. Voilà. Bon, un politicien, un pasteur à politicien. Azana Ngambouana. Azana Ngamba pasteur, mais à la maman politique. Non, c'est beaucoup moins inventé. Politique, non, tu es un sale mine politique. Basal miya salte que kabila tachango eza bandakala basal mingawa o ibanda bandakala eza ba combo satanique eza ba restaurant mususwa na par exemple na inter restaurant bingaka na nyoyo atrium siko wuti wapi est-ce que gouvernement tachango non koko kize gouvernement te eza no bandakala atrium est-ce que inter abiso ben étranger ba tcheko point ya ba lié mususwa eza ba combo moko ya makasi eta on ko fait tcheki combo abracadabra gouvernement atindaki besoin d'abracadabra ils en a assez abracadabra jumka anti-tolo magique avec fungama qui a salé album nae tant fallait le baike camionnette panzo code de voyage na zanango azo devrier ayebi loko sala ko finga ba gouvernement attention de ko finga mutambongo te ko finga pe muta yange na yote ecclésiaste lo biango ah non wana pasteur ba tanga makamususu
te yangwana. Voilà, merci. Yangona Togomi Nasuka émission de Bicho, 4e partie. Et maintenant, Togolanda, la 5e partie pour gâteau sur là. Encore, na Mwalimu. C'est parti, c'est dit que c'est da. Merci, à la prochaine fois. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous en masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que Coucou, c'est Nathalie Makoma. Promo sur CPLA TV. CPLA TV Box est commis à 55 livres. Et encore plus, 10 jours gratuits. Et encore 15 livres par mois. Abonnement à CPLA TV. Oh mon Dieu. En profitez. Boya, parce que promotion, et Zaline coupé la moto. CPLA TV. Wow. It's the best. Nathalie Makoma. À bientôt.